Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour, ça dépend de l'heure. Bozuli Bakou Yakolanda émission. Toujours na Congo Winner télévision. Kande na Sarabino Adi dans le Lumumba Yaka. Ce qui actualité est allé. Bon, où est-ce qu'ils sont? Non, mais non, mon mari. Félicitations à notre artiste Fally Ipupa DiCaprio. Donc félicitations à yo Fally Ipupa. En tout cas, les Congolais, tous heureux. Avant de bandana nous, tous beteli solo. Concert à yo Arena, na concert ya Abidjan, ya Ferregola. Mais yambo na bandana nous émission oh tous ça l'analyse na bino. Ba image ezali tozo lakisa boza kolobaka likambo ya phare tozo betali solongo awa spécial Fally Ipupa. Merci nayo balobi moboso mama Sarah Kabondi la Cléopâtre moi ça les kingolo na mwindo moi ça les kingolo na musielu, sans oublier maman Pépé de Paris, pourquoi pas Néné Lokemba asepeli mingi. Lelo pena na yena ngako bwa kabatu te mais lelo nde na eto solo la Fabrice Kabondi. Ya tsaka bino di da Lumumba. A Congo Winner télévision biso toya kande na ba vérité. Soki mutasali musala na kitoko to komisa ye. Soki mutasali musala mabe en tout cas arozwa ya ye. Yango Monique a dit da Lumumba atali pena direct na you arena. Félicitations encore na Fally Ipupa DiCaprio. Niveau niveau yorarene betami tondimaki te. Na émission na uteke kosala na episode bino nini. Toza pour ba combattre te, toza pour Fally te. Natalisa kibino. Tabayi que c'est le Congo qui gagne. Fally Ipupa za politicien te, Fally Ipupa za musicien. Fally Ipupa démontrer biso penda ke aza Ipupa. Nazo kaba nungu balobi ke ndeti ba combattant misusu ba ke za concert à Fally Ipupa te mais za concert à Macron. Na ebité soki Macron muta simba ki micro kuna azo yemba to Fally Ipupa. Bandeko na ngai, on se le dit, totika ki mutema mabe. Totika ki mutema mabe. Yo Arena, ils en a 40 000 personnes. Stade de Martyr, ils en a 80 000 personnes. Bon, mon a qui Fally Ipupa nenga tondi sa ki Stade de Martyr, où ils ont 80 000 personnes. Ni nezanga ki toni ne ke manke na Fally Ipupa. Attendisa you arena. J'espère que tout ali concerne bino. Bravo na yo sous courage, avec courage petit Fally Ipupa ou sepeli sibatu. Il faut tondi mamutu na musala na ye. Toza la ba ingrate. On peut faire ça la makambu ya bientôt ndi magafere biso na Congo Winner télévision to lobela ne sur actualité na moment on a sabino na kena bandal ba mami ki ba écran géant ba to bazo talango direct sur YouTube ba to ba sepeli tant wo luka phare au place etonda kité bozo luka po de fait moko boyana pour boluka moyen ko ya ko diminuer artiste Fally Ipupa. Sur 100% Fally Ipupa sali 98. On se le dit. 98% ya réussite. Na luzazo lukande ba professeur oyo basalaki ba calcul na yo arena ki Fally Ipupa. Il paraît que yo arena ba diminuer ki yango etikali
il y a 15 000 personnes. Mais totali débit, totali souka, 40 000 personnes, bah diminuer en côté. Fallait pour prendre moto na tembe. Imagine wana totala na bino. Suko mutabo ito ndi metende ngeni. Quand même tous à la bateau malamu. Tala image mo ba ola na ola sabino wana image mo ba ti bokeju premier na. Tala Congolais sumabe. Image ko ya nani ya bokeju wana na ebate ezana yu arena to ezalaki na boîte moko boye akendaki aoyokana musique mais ba Congolais ba sumabe ba koti bokeju premier na concert à yu arena. Tala bokeju ne razo tala. Bokeju ala ti linette noire. Nana sala Congolais, nana créa Congolais. Nani a créé Congolais. Ah wa tota la image oyo ezalaki yu arena tango ezalaki nanu batu bakota kite. Wana kutu fali pour pendant na matité. Mais déjà ba circuler ba image qui fali pour passer limpiaka mpiaka. Tant to Monica ka 22h. Yu arena plein. Malgré moi ba vie des zalaki muke. Ba kiti tikala imondam ndam na sima pe moi batu batikala ki ndam mais sur 100% fallait pour pas faire 98%. Aza muto photo betele maboko pour fallait pour passer li mosala na ele lenge bo ndenge sengela ki ba kombata bozalaki wapi. Na yebta bino na debi Adida Lumumba azalaka pour te azalaka contre te. Rabino, ce qui fait rasali musala kitoko tokoloba fait rasali musala kitoko. Ce qui peut hériter rasali musala kitoko tokoloba ke wata sali musala kitoko. Biso fierté na biso izake Congolais moko boya betista ya munene sala munene yu arena asali plein mutango nani fallait poupa. Toujours c'est là ce qu'on fait rigola. Est-ce que fait rigola pas qu'on signe yu arena to a signer en côté pour musique ndeko bongo. Ce qui yo beti boy ngape na bimi boy. So yo beti boy ngape na bimi boy. Biso to tala na mise. Biso to ya ka kolobelela. Ce qui to lobi to bandi to tala ka na mise. Et belé baloba qui a fallu pour passer la plainte. Et belé ba fingi fallu pour pendant le lenge moko boy. Et belé ba créer ba problème na fallu pour pas akosala le côté ba combattre mais na yu arena ti bato bazo kota to tikali komona ba combattre te. Moninga Macron moninga na biso te. Vous comprenez que Moutazo betandule na assurance moko boywana. A boy ko solo na ba combattre abike ya obeta yu arena. Mais il faut boye ba yango ke fallait pour pas qui soutenir partout même à wana Congo. Tu bon mona ba mila ba kitawana ezalaki facilité. Na efa kibino ebele baza ba Gaulois mais ebele kana ba Gaulois na baza ba warrior ebele ba konzi na mboka o baza ba warrior. Adida lo baranae so oyini ponga lo barananga nga musana ngeza ka koloba nga musana ngeza ko défendre drapeau ya mboka nga musana ngeza ka kolobela ba mission ba sala musala na bango kitoko. Adida Lumumba tanga yaka na télévision makambu ya faire défendre ango kitoko. Pourquoi pas te défendre pe ba makambu ya ba artiste na biso ba osala ba pays étranger. Bozo mo ngote ka musique comme elengi. Sal oyo pendaki ba mise misusu bazo banga me fali pour passer ngo to mona ki 50 Cent beta ki wana. 50 Cent pasala ki plainte. Ils ont pris la place misusu ezala ki vide.
Fallait pour pas faire 98 50 ça bêta qui pendant 95. Ah mais il a fallu coup de chapeau na yo fallait pour pas merci pour pesi sous donc comme pour tomboli drapeau ya mboka na biso déjà ba étranger nde baza wana ba komi ko banga ba congolais ba étranger ba komi ko banga ba congolais. Je vous dis ce qui est vrai. Pour ma kambo fali pour pasali même ba nigérien ba komi ko banga to mona ki rema betaki rema sali ba spectacle na rema il paraît que concert rema ba tebele ba kufaki parce que tout mezala ki to moni concert esili ba tu ndenge bazobima batu bazobima l'aise kombata moko tazalaki wana na bakombata bango moko bakoti concert à yo arena bango bayaki po basala désordre mais bakoti na bango concert il faut mona ke bango pe bazalaka na souci ya musique bamasa bakabwani batikali kaka mibale ah Congo fallait pour pas des mots moi je vous dis ce qui est vrai mon il fallait pour pas démonter mais il y a un monstre ça veut dire qu'il fallait un monstre bon moi j'ai compris que fallait pour pas makambo ya lo baka topé makambo salaka yemo kwa miye baka ke loko na ça les à la récite et loko na ça là na ko échouer alobaka yango na début que Stade de Martyrs na ko retourner yango biso to lo baka fallait pour pas aventurer 80 000 places net kaka bavanti a retourner ki yango faire gola pa ye abalusi yango toujours mon regard de bavanti fallait pour parler que ngala ko beta sala munene na you arena premier musicien congolais oya beta na you arena nga fali pupa na utondi sango to banda mon on dit bavanti ba analyse bimi ya ndenge na ndenge ce que taliba analyse na nga nyonso na salaka na lo ba ke na zalaka contre faliti Nadalaki contre ma combattant. Mais ce qui est vrai, on est tous les Congolais. Nous sommes tous les Congolais. Toyeba nini tolinga to sala, nini tolinga to salate. Fallait pour pas politicien te. Mais azana relation na ba politicien. Ba combattant bino bo bundira mboka. Pourquoi pas bosangani bo kitana Congo bokutana na fati bo pesa stratégie nini bakoki ko sala po bitumba na STC la po banguna ba récupérer ba belé na bisoté bino kaka ba musicien fallait pour parler ba kango en silsa ba makambo ba musicien tout faut bazongela ko beta camarade ya Macron abeti pe na mboka ya Macron bozomona ba vanti les londes si qu'on a nimique fallait pour pas mutu na tembe les londes si qu'on a dit dans Lumumba l'homme à la taille est na confirmé qu'il fallait pour pas aza mutu na tembe mais ce qui est important fallait pour beti concert na yo au récit biso ba congolais to sepeli drapeau na biso tombwami le coup eza ba congolais oza fierté na biso ba congolais mais ce qui est important izani mi kiti ça PDD na niveau na yo fali pupa okoki kotindaka lisusu ba chroniqueur te ba lekaka na télévision ba finga ka ba musicien congolais parce que fuite se bimaki opesi bango cadeau omemi bango na ba mikili bazui ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans maintenant sikoyo ba pesa valeur na yo fali pupa ozali susu musicien mukete poza la musicien mukete siko valeur na yo e bimi susu makasi na you arena maintenant siko tango ba chroniqueur to ba chroniqueur ba lekaka na ba télévision ba finga ka ba musicien susu fali pupa yango sala ka po ba diminuer yo yoza lisusu mutu teke ba chroniqueur tu ba koki ko lekaka ba finga ka bato soki ba koleka ka ba sala ka promotion
tozomona déjà ebele déjà concert ebetami bakomi kofinga ba bêtise bokofinga mama ya faire asali nini bokofinga mama ya Kofi akufa déjà asala bino nini. Fally Ipupa conseil gratuit aux alliés na niveau ba guerre tena ba musicien ba ndekono ba congolais il faut pekisa batu nyonso baza pembeni na yo batu tout baza pembeni na yo bango ne mutu bazo sala po ba diminuer kayo yo za lisusu na niveau wana te ngana lobaki yango tant boyembi rumba forever pourquoi pas bo sangana lisusu boyemba tanzembo moko ya est na talaki yango na débuté est que au salaki 1 minute de silence pour na bandeko na biso ba kufa na est to au salaki yango te PDD tozozela nde sikoyo ba image mobimba total yango ndenge na yebisaki bino yo arena recette pour na Fally Ipupa mutako boya yango azate soko boyise kozaka kandoki opumbwaka Fally asali exploit na mboka oyo Congo oyo mutako boya yango azate parce que yo arena betami lokola nyama recette ya Fally Ipupa pona yo arena. Félicitations encore. En tout cas, Fally Ipupa, coup de chapeau na yo. Côté à son. Côté à son, en tout cas, Ntarobo yango est allié. Côté à son, il y a son pena 10 sur 10. Pour son pena, tozo talongo na ba chombo zo ka son. Fally Ipupa yembi. Ata bolobi ka yemba kana ino autotune mais Fally Ipupa chanter ata bolobi déjà que son wana ezalaki déjà enregistré mais Fally Ipupa beti kaka na yo arena récite ezalaki nde asala play récite ezalaki nde yo arena tonda tellement yo arena tondi fait match. Côté spectacle, balobi Fally Ipupa côté spectacle to banga raté pour le ketu ne mutebini wana le ketu ne ninganye pas Fally Ipupa. Merci Fally Ipupa pour zongi biso na ba droit chemin à comprendre que ba payer belé ya ki wana ba yebi beaucoup plus ba nzembo ya droit chemin. Fally Ipupa beti droit chemin ya masekiti. Hali to ningisaka nzoto mamai yoka luketu ya Fally Ipupa toloba te c'est tolobe créer biso ba problème. Fally Ipupa félicitations en plus mais côté ya chant 7 sur 10 côté ya chant 7 sur 10 na zongi kaka na maloba ya batu wana parce que ozomona kote mosusu ya zoloba mais kuna so ezobeta déjà ya zoloba kuna déjà nzembo ezoyemba na voix na ye tobenga concert wana ya playback toni mais Fally Ipupa félicitations côté ya chant ozwi 7 sur 10 pour koyemba penda voix na yo wana yango te fo bongisa côté plein sur 100 na lobaki yango oza na 98% parce que biso tout ebayi déjà que na moment où tokomaki na 19h you arena vide tondimaki te ke you arena Fally olora kokoma place okomi mais aux artistes moko félicité en tout cas mutarobo yango ozala te oya robo yango c'est kazaka mutema mabe donc opena kobo yango aza mutema mabe donc Fally Ipupa asali mosala na yo arena
Là, je vous dis ce qui est vrai. Donc, au Koko Zalandoki, mais que Zalande Moutema Mabeti. Pour un moment donné, Ndokipe. A Koko Lia na Mutu. Mais ça n'est Moutema Mabeti. T'as dit la paix de vertige. A Koko Lia Moutakoza ne peut Moutema Mabeti. Vous savez pourquoi? Allié Moutuma Moutema Mabeti. Botunasko Polani. Donc, Likelemba Oya Kotaki. Allié à Baninga. Mais comme il peut y futa. Mais à quoi futa ya moté. Naligina tout na vie kofi. Comment que cause à un niveau qui Moutema Mabe? Oyebi loko fallait à sali ce que ça qui faire à sali. Oyebi sengowe rangaza nango. Oueranson aleki apesi fali pour pas ba bonne chance. Mais Kofi moi no yo bimisi. Otikali ko sala yango te. Pourquoi ba to balobi ke quartier latin et comment un couple bouloba. Ba misien ba ko kasu ko s'exprimer te parce que komika ka sindi. Pourquoi? À quoi pense qu'on y a rozana ba mission wana? Ou bien libérer bana ba tuba kende. O tikala ka na sindi. Parce que ba effort on so fallait azo sala. Mais on dit mayango ka raté. Mais ba tumsu ba son di mayango. Quand est-ce que qu'on dit ma makambo fallait azo sala? Pour fallait utina maboko na yo. Fallait utina maboko na yo papa. Zala quand même atana bolingo muke. Pour na fallait poupa. Et osani. Tant que vous avez fait, beaucoup de faire ni muté ça bête you arena déjà tondi. Ba combattant nyo so bazu yombo. Tout lingana ko bande konanga. Tout ce qu'on a insulte pamba. Qu'on insulter tout le temps, qu'on insulter tout le temps, qu'on inana tout le temps. Bah il va au moins quand il ko fali pour passer là, je vous dis bo kangada talelo. Au moins quand fali ndinga beti you arena o. Oui bon que valet ya ba musicien zongi. Na ba payer étranger ko ba kumi ko banga ba congolais. Nani a zongi sa valeur, na zongi si valeur ba musicien. C'est fali pour pas. Bazo ke ndoko sala ba explore libanda. Ba fali pour pas o eza ba musicien belé ba banga ko beta you arena. Mais fali pour pas signer un beti plein. Ata kutongo tolobi ke tokoza toza ba fani ya ba toza ba warrior te mais quand même il faut tout dire maye azo sala musala mogiza normal. Azo sala musala mogiza normal. Ce qu'on mutabo to kondi maka ete kaka pourquoi? To kondi maka ete pourquoi? Bande konanga. Tous amiti mamalamu ko bagoloa. Tous la pembe. Faire gola so betaki to nga pe to lo bakaka bolamu nae. Fali pour pas beti to lo bape bolamu nae. Hérité pas ko beta to ko lo babolamu nae. Fabrika sa ko beta to ko lo babolamu nae. Souci na biso za que biso bato to lo bela ba misien mboka na biso, il faut pas to ça na parti pris. Il faut tout l'inga ba misien na biso. Moi je mets hein. Quant à moi, je mets parce que misien congolais a sali fierté na biso ba congolais na kati wana minele bazaki mingiti. Parce que ba tout bazalaki na ba africain. Ba tchadien ba béninois ba burkinabé ba malien ba sénégalais ba camerounais na ba congolais donc ba mboke belé
Mabiba kotombo la culture na biso, y compris même na ba Nigeria. Pour ba yebi valeur ya musique congolaise. Skoui, tout le baraka mabe. Tout le baraka mabe. Ah, tabaluka biso to banda ko le baraka mabe boy pourquoi? Fali merci. Na oyo sali pour na biso. En tout cas l'axi qui mo balité na yo. Ce qu'on a loko yo sali, fallait pour peloka to senga nos ala humble. Kitisa mapeka. Eliko laksate kende ko beti yu arena o l'équipe mise nyonso na Congo. Te. Eliko laksa bongo te. O sala la musique no bien, o beti musique no kitoko. Ba tout ba sepeli. Mais ana ko mikitisa. Il faut que la boina baninga no ba musicien. Nyabi pourquoi na le belo kwana. Parce que loko yo ndenge zo kende ba musicien na biso ba musicien congolais to linga na te mutu lokola ba fali pour te perdre bango, to perdre mutu moko aza cher ya mboka na biso. Ba fali ona ba fere ba tout mo faut protéger bango bien. Ba fali na ba fere ba tout mo faut protéger bango bien. Pour te protéger bango bien tes zara passe na biso. Pour voir ça la fierté ya mboka na biso. Parce que total il a fallu parce que faire rigoler la paix en dans la Côte d'Ivoire, il paraît que vieux qu'on finit ba pimelier. Donc beaucoup de temps la pena ba image na la Sabino ba image na débit ndenge batu bazokota. Donc batu pena bazala ki na yo arena. Je vous dis si na moment wana fallait azo luka na na kotite batu bakoti batu nde bakota ki libanda na websa bino batu bazokota me libanda batu bazakaka. Il faut mona ba délégation. Non, ce mec vraiment a aimé partout hein. Tout le monde a maramba kiss. Premièrement non artiste pour la populaire faut kota na na mitema ya batu. Comment que yo kokoza la populaire ou continue na mitema batu te oza la populaire. La popularité est que au continent na mitema ya batu ba savourer yo makasi au komona ndoko za la populaire. Yango fali pour pas à kota na mitema ya batu. Po batu ba ya na yu arena wana plein wana seke balinga kayo. Yango monike alobaka ye moko ke to la kisa bango ke to ze belete mais to za partout. Lelo siko na confirmer maloba wana. Na confirmer maloba wana. Veut dire penda que ba congolais to lingana. To tika na motema eketo. Onga pona golwa na linga fali te na eloko asali te. Eloko asali il faut to betela e maboko. To bete la fali maboko pour ceux to bete les maboko te muta ko bete la elsu maboko azate pour fali pour pasali makambu moko boye oyo mutu twandi makiango te na epsa kibino il paraît yango mona ki adida lumumba so aye na télévision na confirma ka malobo to yo karaté la internet. Gala linga avana confirmer fona landela makamuti na source. Mais tant qu'on a tali yu arena na moni place basa au te ba diminuer à 20 000 personnes ou 15 000 te yu arena 40 000 personnes. Dans le bino ba koti 38 000 nini 38 000 personnes. 38 000 personnes. O ba koti na yu arena wana. Donc o ezala kaka par rapport to solo la makambo ndenge ezalela ki ya ona ngai na sala ka moi analyse pour na féliciter artiste Fally Ipupa eloko asali en tout cas ba coup de chapeau na yo nzamba bomba yo abomba ba misenya so ya Congo
tozong sa musique na biso ndenge ezalaki. Merci Adida Lumumba Sukiawa. En tout cas, merci na yo Mama Pépé de Paris. Tikanzamba bomba au place aux alliés na ba séjour na na kin, pourquoi pas à mon boss balobi. Mon boss Mama Sarah Kabunj la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi si aleki ngolo na musielo. En tout cas, fallait pour pas coup de chapeau encore parce que espoir ezala ki les sociétés tant au moins 21h. Tout le monde a rabattu ba ko tate. Mais tu go sous mukaka be plein. Tikanzamba bomba biso partout tozwami na bamboka nyonso. Ngepa na nga ozala Gaulois, ozala Spiritas, ozala Ngando, ozala Warrior, ozala nini babengaka bangoni adorateur ce banani et pas na biso na Congo Winner télévision to yambaka mutu nyonso pe to betaka lisolo ya mutu nyonso. Dans ce beau moninga jour wana na lamuke li fait rigola, c'est qu'a dit dans le monde ba li fait rigola. Pour moi je travaille comme ça. Jour wana so na bino salaka analyse ya faire c'est que na ko lobela kaka faire. Bangunya faire nyonso en tout cas na ko sepela na bango te na ko loba. Ce qui na lamuke li fali pour penser que na ko lobela ka fali. Ce qui na lamuke li hérité Watanabe na ko lamukela kaka kala mingité chemin de la gloire. Donc moi c'est pour comprendre analyse na ngeza la bon. Yango mona ke beaucoup plus batu balobaka yo trop faire ako ngamona milobela so Gaulois Lumumba Gaulois Adida Gaulois Adida Gola bana non. Moi je vis comme ça. Donc yango mona ke tout le temps ba analyse na ngai ezala ba warrior ba spiritade ba warrior ba Gaulois bango tout ba sepelaka ba commentaire ezala ka ya bien. Que na sala analyse mutale ka finga ngezaka moi passe parce que nazala rapporter nazala contre te. Moi mon travail c'est toujours comme ça que valoriser ma mission na biso musala ba osala. Tant osala musala kitoko to sepela na to sala musala mabe Adida Roya akofinga yote akoloba mabe na yote mais na oya kolobela kaka musala osali ya mabe kaka. So sali ya bien na roya ka kolobela musala na oya bien ozo sala ya mabe na roya pena na betelo pena c'était na vandela pena na kit. Et pourtant gotala o s'améliorer lobio bongisa. Pour biso ba artiste na biso na kata mboko ba koyokisa biso sous sonité. Pour artiste na biso fali pour ba ki akozongisa musique ya Congo. Akozongisa musique ya Congo, il faut ba payer étranger ba zongila kubanga biso. Déjà tous commando moko oyo abundela biso. Do aloko na deux commandos. Fallait pour pas na faire rigola. Bango ba abundela biso na mboka. Ya bongote. C'est ya bongote comment ka c'est ya bongote. Ngala biyo to côté prochaine bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.